200 sikoso nalingi ya 500 na ozonge kasi yo moko olobi calcule ya facile ti mibale epesi 400 soko buki wana so katikati esali 500 donc il faut 600 donc 500 kutu bonga bosake mipiku misatu 500 oyo asombaka ebele badiskitaka kaka ti bana kini bazala kulu ndenge nini yoza boye kasi ye mpe mama moteke yebi teke moto akozwa misatu mpe eke bapesi 500 akontele yo ndenge nini boye 500 misatu su 500 wana moto aye 4 tia ya 400 nalingaka na sepelisi oloba nano nanga nayokaka mongongono malgré oboyi koloba ozoboya koloba bavrai sheri baloba ati yo oloba ebele te moteki alobaka mpenza siko wapi lisusu eza bien ngamoni neti oyo po mosusu mpe tokalinga na biso kaka ya kolia oyo nga na kanisaki ata ya kolia kaka ya kokalinga oyo omoni mpe ezanga makuku eza ebele makuku suli bolobaka toyeba makuku yango bozoyoka bana kini tozodécouvrir makambo ebele makuku yango maladagio ebi makambo elaba makuku lisusu voilà bomoni nga asombi mbila na nga kaka boye toliaka biloko ya bien moko sombi no mbila toke bo tootokisa yango na otokisa mpe nalakisi bino bamosusu mpe bakalingaka na bango tokokalinga mpe mosusu atie na sukali nga mona na mungo nde namoyoka kitoko mingi yo olingani ya sukali to ya mungu batatu na bamamu balela sukali biloko nyonso sukali nyonso sukali ya solo en tout cas merci. Action nasombaki na nga mbila na nga nde nalakisaki bino mais peut-être bato mosusu bayebaka te mbila yango ezalaka ndenge nini bamonaka kaka mafuta mbila bomoni nzete ya mbila yango nzete ya mbila yango oyo ti biso toza na capitaine ya Kinshasa tolonaka na biso banzete mpo toyebi ke nzete eza important nalakisi bino mpe bomona nzete ya mbila les palmiers. En français, on appelle les palmiers, c'est ça. D'ailleurs, c'est vraiment préféré. Oh, je ne sais pas comment on appelle ça scientifiquement, mais ayagane moulaïte. Oh, penzanzetambila suya kitoko. Au moins, n'engazaneka muke. N'engazaneka déjà muke boye. Aobimisa déjà bambila botala. Bomoni, ndenge régime eza deja ya mbila yango oyo pe régime munene mosusu eza ngambo akobimisa bombala moko mibale abimisaki misato c'est ça les palmiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils voient toujours les noix de palme, mais c'est ça les palmiers. Il y en a qui atteignent vraiment une longueur, mais ça c'est court, vraiment c'est né. C'est une bonne variété, il faut y penser. Pour les gens aussi qui plantent, vous pouvez aussi profiter, planter, parce qu'on fait beaucoup de choses avec les noix. Mais nous, aujourd'hui, on va vous montrer nos noix que nous allons manger. Nous allons faire les moussaka, nous allons faire tant d'histoires avec les noix. Ce que je venais d'acheter, c'est un peu ça. Je vous montre l'autre régime, c'est ça. Maman, moi, je biloko oyo basalela kango bicarbonate. Oyebi lolenga osalela bicarbonate. Soko oyebaki ndo opesi biso pe mayele. Nga linga nasala ngo na bandudu babengaka yango mukedi. C'est ça. Voilà, vous voyez que le palmier aussi est riche. Il y a tant de choses. Nous, on a montré que ça. Prochainement, si l'occasion se présente, on va parler un peu plus sur ça. Mais aujourd'hui, c'était un peu ça, parce que je viens d'acheter les noix de palme. Il y en a peut-être les gens en Europe, par-ci par-là, qui ne connaissent pas les palmiers. C'est ça les palmiers. Nzetambila, comme nous appelons. Voilà, totepe mbila na biso na moto.
bamosusu balingaka yango mpe boye kaka ndenge totie boye nde yango tobengaka ya kokalinga ateka boye kamwa mai moke kaka mpo mungwa oyo totie esangana na kati bomoni mungwa totie esangani na kati obaloli yango eza différent na oyo batokisa oyo toza kokalinga yango. Donc juste poêler un peu là, vous poêlez avec un peu du sel et l'affaire est partie. Ça sont des noix bouillies. Oyo soki botali bokomona eza différent tozo tokisa mbila. Ekeseni na oyo touti kosala ya kokalinga oyo ya kotokisa. Bokoki kotokisa boye na libota, bopesi libota, bopesi bana kitoko mingi. Voilà, on a parlé sur les noix. Les noix que nous pouvions simplement manger comme ça. Vous mangez la pulpe, c'est fini. Parce qu'on a dit il y en a tant de vertus. Et dans notre émission, nous avons aussi notre spécialiste en matière qui peut nous donner encore plus de détails. Nous avons aussi notre nutritionniste. C'est à lui de nous donner toutes les vertus possibles. Pour moi, je m'arrête là. Vous pouvez les manger salés ou bien sucrés. Cela dépend de vous. Voilà. Et il ne reste qu'à vous dire au revoir. Nous vous aimons tant. Likez, partagez. Émission Monseka vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne.